faute na ngate faute ya âge nazana souci na mela lokwa baninga na sa busoba mais Nathalie parcours a vie na comme na demi-finale au pololo olongwe ero Nathalie ki tala mutabete ninga lisolote matama na ngete était tuki Nathalie suka pembe bandi obota seke na komi koko la siko ngamo kata na bota te moi si te na kolemba na kosimbisa ngana nani oza mwana mukete kotambola partout monaka kotonyo soko na Congo robunga te posoko okoli mais pona kolukela oli poso kabela o batu mobela kate po bukana te siko telemelela nini omani fi nazaka na soni te pona senga ngote soko yokinga courage natanga te oui ko bongeza nzambe courage na nde osake na koma mutu mabena yo tela ka bato albi français na anglobeli ngai te na mona patron ebi kokomata kombo na été m'engager batu batanga pe bazo sala bazo benge patron avec beaucoup de respect comment avec la monate a réussir ko likanga na otala na lela vie eza pete oyesi kaka po compliqué vie eza pete pourquoi Congo misala ezate ebele batema na ko pona ba journal mais comment batu miso mona bango tina te na tongo azobomba mwasi na bana mazana via malongate comment yo universitaire autant ozana ba français na anglais moso ko chama sibi kimi na ndaku te soko tambo ena moto ebi français sa musala akola lisonza la likola lofundo toke kopo non ngana za intelo moi j'ai beaucoup étudié niveau na ngeza G4 au moni ministre kingani toko zana à peu près niveau moi yo zo comprendre mutaza na poste au moni nga na kotika la kote yo ta alléluia nazo te yo original tant que nzamba tiki yo sala sa maladi alingi yo oyo yo ko sala kotikela nzambe te to prier tina 100 ange ko kitata la to couche biso to lingi ordre te mobola nyonso pa kota na ordre il faut makamoke tout na motema si tu bonga pesa vie na raison tous les babola bakoma kana sentiment moko soka azui akela ngwana ba soka za pia ka fandeli pays soka za na pasa makasa kabeli moko bandeko na ketala ya pa lukanga $10 koma yo na libalo cha mwasi zemi mwasi kontra na bato kendo senga bongo lese bonga peso falet jamais yo tralaka ko changa zemi pona ko lezo transferinga pa mama bina kolia lembi na yo na mama na ko zana courage ko luka yo comment yo za makashi ofandi mama quality lolali sa koka tifu foko makamsu no ka sona ndena otia no ka mama na méchant na ba no polele na yo ka visonité pe na kotika ko kango sonité Dieu est bon na sambela te soki na tielo ngina moyo na komona lipa kalki la classe wana bino me kote ko tanga mbongo bo pilenga te na koyeba ko koma kombo na ngate me soko mo ozwi mbongo na ka 50 francs 50 ezangi bakisa aza il est très mayibi mbongo ndengeni soko tanga tike la classe so pe classe simbite bomba français na poche ko bonge boya mutute na zanga ndia kokukana na bino mais nzoto nanga pesa ngo kime na dependaka na batute na mi pesa valeur na liaka na mutoki nanga ko luka nanga na vie na zo sa continence na mutu te limite nga na komona oyo ko pia nga raison na vivre mbongo nini soko ozwi ataba wololi soko tema silito ya koboya chaque mbongo eza na catégorie libala ndenge pe epesama nandanga bien quartier nini na kofanda ba koboya nga pona zangi mbongo litoko ni koboya nga so na line ko nimba te pona za piaka na poche tokozo comprendre nga eloko etika na bato complexe ya kopesa ye moko faute sa ba juger na bato ko wolola na ba wolole na bato komisa ngo ya sola pesa ngo forme o pa nzambe eloko te nga na ebi fieza calcul mupepa zanga ndako mikotela kapakanga el mope to fanda to bi molunge yango moni mingi to sambela ka tozotika la babola likolo ko pesa nzambe confiance sa ko bima babengo o misala salite ngana mutu mukila te tuna passer robi 2022 za ya biso okotika ko tombola kiti yele za rema ko sila matama na salo sambo kufi okotilo la okokite ngato te ngako bonga na ndimina amen simafona tuna passer ko pesa suna kisasa te tokongindela wapi pesa direction yondo boyeli yo yango pimeli yo ozangesi yo nzambe atikali nzambe aina ote po atiki yo biyo maosala ta bajijaka lokola tiki yo seko za bien longola misu na makambo baninga eko peso kanda o peso zuwa o ma lokola ki o azozo nzamba linga makasi koleka yo kota yo na maki tana ba maki la sinini pimela yo lelo zala na yo bongo récupérer au lobby o moninga na misundo langa na boyanga mena zananga na zolukela nga soke simi na récupérer kanga okoma na nifo tana bibi na tamba makolo mingseke na boyinga na ndimi lokumu na nga kalebe ebeba oya koleka to mona ko tambla ki makolo nzela ara ya rai botala kinga mena kendaki makambe ko pianga kima poso na tele bino boko kabelanga te na place na fanda bobetelanga maboko mena lela vo mena kende bochola mena mo na mona e bamboko yo
So zo comprendre nga. Titulaire à poste. Voilà. Maman. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga yi. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo kizambe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Bana lada bana Luanda ko Luanda solo muto Luanda benga Luanda lada ngapena na vanda kuna labisino bana mabao bana kinachis bana Rosaenda bana Mutamba bana ya Sampu panza sango na bandeko na poto na bandeko ai par ci par là soraye eski service place à vendre ya solo ya flat kuba flat ya danger yango ya danger te mais ya danger na o est-ce que service ba patron boya sur la maçonnerie mais qui patrona kuna ba courage boya ba noble boya ba na poto service
traiteur ekuba na kati kolia elengi na seconde micro na solo na yo plateau osengo le yango masanga pio ekomaka glace koleka meme elamba na ngai pembe na roba mariage yaka na eski service takanga mosaka na sengi bi kozala wana mponga so na ye naliaka wana na melaka wana bongo yo bomi koyaka mosika nzete te bilengi ya lwanda evandi na eski service check jamais pareil. Merci beaucoup très cher internaute Balandi à chaîne Abisso Avenir Télévision. Merci pour la confiance Bopé Sarabisso Bambo Tebele Nabino partout. Place de Okutani Bozolanda Abisso na ba téléphone Nabino et na ba télé Nabino vraiment topé Sibino Bambo Tebele. Émission Nabino Paradis des stars ndeka boyebi to yambaka ba star ya domaine nyoso lelo. Émission Nabino eza présenté toujours nanga votre humble servante Samantha il faut du mama bonheur ndeka toloba topé Sabino ba bonheur mingi kaka na Sala Nabiso. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Wana moni na sima caméra. Je suis avec Maxime Mukanda l'homme à la peau noire ndeka to benga kaye vraiment filman nzambe tanga ok la mokili tanga ok la babiso ba oyo yazala ki wana bambo tebele na yo Maxime Mukanda na bosanité ba partenaire oya biso ya Avenir Télévision. Wana moni na Luanda na moni eski service de qualité bambo tebele na yo na bosanité maman Brigitte Bonnier mais na pesi yo ba gros bisous na bosani lisusu te Fifi Filofaria na France Fifi Filofaria na France na pesi yo bambo tebele des gros bisous à toi moyaya chérie de Kinyanga na France bambo tebele na yo na bosanité mobala moindo maingi ngombo na Allemagne na pesi yo bambo tebele puis bino nyoso obozuli baku ya kolanda émission na biso Paradis des stars ya lelo voilà na mon côté nazana pasteur John balobi toli ya pete tozwaka toujours batoli batoli pour na encourager ba goigoi po ya linga ba goigoi te ba onyoso ba perdre espoir ba onyoso vraiment ba mona kaki ate ngana licencié na kosa musalo yo te ngana zaboye ngana kitoko na ngana nyoso ba mona ngabo donc matin pasteur John ezala mingi na nature alobela rappel nature mingi pasteur John appelle ça ba conseil appelle ça ba toli surtout ba jeune encourager ka bango voilà lelo na émission na biso Paradis des stars tozana pasteur John toli a pete maxi so déjà koki ko fungola biso sans plus tarder je m'en vais déjà saluer mon invité bonjour pasteur bonjour Samantha Ifoji bonne santé pasteur base Dieu bon 5 sur 5. Voilà. Le là du tout qui équipe Avenir Télévision. Te ko zo su mateya ya pete o bombela kibiso na bande konyo so ba Holanda biso na bosani star munene fan numéro 00 ya pasteur John Pati Iluka na Bruxelles star na peso bambo tebele tolia pete yo to yo kamateya. Bon, merci à tous Samantha o mun ka ndenge to zo lu bana. Oyebi Dieu bon. Voilà. Tant trop Dieu bon nzamba za malam. Azala ka malam. Oyebi na robetre o mona banda lisolo muke. Voilà. Est-ce que oyebi ke nyama atangate? Mais bazarna maele musu se sala melra ba na zamba soko telo ndire ba universitaire ya kisasa. Est-ce que oyebi ke nyama lokola mbisi na kati ya mai? Soko tali mbisi. Landanga penda très bien. Abota kabana o azarna mwana mokote. Mbisi ko boti bana bazakebe ebele. Est-ce que na bano ebele abota kawana ayeba nombre na ba kombo na bango ndefo yeba landanga bien mbisi pe na mai tango alalaka bango nyoso balalaka na banda kute yana bambisi pe wa bazalo kwa biso pe ba shege libanda comment bambisi balalaka na sa mai chola kama babushaka te batikala wana est-ce que mutu soka koti na mai amona ka mai tandama elala maintenant bango moko bambisi ba ke quartier résidentiel na kati ya mai quartier bareke bakota kuna pa pamba te soko sakano liemi kozonga te ndena mukile saka soke na ville côté moko bakanga nzela mesaka Congo koleka atendaka mokonzi soko meki okotika kasho ndenge pe maeza ezali landanga bien okende bien pasta ba chef du quartier mai pe bazana ba songer pe baza ba malandango me pe baza na kacha mai lokwa na mukili voiture l'équipe malandango me pas trop bwakambo mbongo tana mai soki rekia l'équipe mbisa pembeni balandaka mopa okewa puis presque kodamotike la biso yokanga très bien pasta ah na mukili ndenge toya oyebaka ke fourmi oya boti te alinga kobimana place azalaka te pe atambolaka mingi ye moko ormoi na fourmi aboti te soki akia aluki mwa lipapu moko ekoka to likasa moko moki amemi ye moko aze malemba akoti soko omoni bafourmi nde bakendaka ebele bamemaka lipapu nzinzi to pese to museke te ekufa wana communauté famille baliaka na tichani tata asangisi bana na batata mwasi tokende koluka professeur kolia po tobatama to sisa ane mobimba me bakenda klasi
te côté koluka babimi champion komanga na kanga maboko mutapesi mayele na fandi na bela kate mena boya kobima na lobi boye na meminga ngambo bandanga bien sama tapianga matoi kalki nazo pesa eza église te satan te yo mukela mukini toke soko poso na bien kota nzambe a côté lika po nzambe tindele mapamboli so na biko to prière te o te to za batasa ya satana kanganga awa za makamba satana yoka nini na loba o moninga na expliquer ba tu penza clair pasteur soki mukili te inga ite na ona zo mona na kozwa maele wapi comment na kolinga mateya mingi ya lola na boite po nzambe sika akozwanga na kota lola kuna oya lobi na nga etikela nga na mutuna tambwa na kobanga ata na prier te ata na sala alléluia te ba fase ba komona nga keloko asambela te mutuma mabe mais ko tambwa na nga lokwa na to saka nzambe mutalibosa ko kota lola nga mais na butuna gangi prière malonga te landanga bien lelo yo balingi kobonga bakabi nzoto na l'église baboyi kotambola nzoto bapesinga pona koma nango lobi fona dame afana dame fona na luka lelo bako kabelanga lobi lobi okuna mkomsu bakolemba landanga bien ko luka nanga na vie nazo sa concurrence na mutu te limite nga na komona oyo kopia nga raison na vivre mbongo nini soko ozwi ata bawololi soko tema silito ya koboya chaque mbongo eza na catégorie libala ndenge pe epesama landanga bien quartier nini na kofanda bakoboya nga pona zangi mbongo litoko ni koboya nga so na laine konimba te pona za piaka na poche tokozo comprendre nga eloko etika na bato complexe ya kopesa ye moko faute sa ba juger na bato ko wolola na ba wolole na bato akomisa ngo ya sola pesa ngo forme o pa nzambe eloko te nga na ebi vie za calcul mupepa zanga ndako a mikote la rapport kanga elle mo peut te fanda tobi molunge boniko n'importe ça comprendre nga yango moninga conseil gratuit 2022 faute nanga te faute ya âge nazana souci na mela lokwa ba ninga na sa busoba mais Nathalie parcours a fini comme na demi-finale pololo olongwe ero Nathalie ki talatala mutabeta ninga liselo te matama nanga ete tuki Nathalie suka pembe bandi obota seke na komi kokola siko ngamo kata na bota te moi si te na kolemba na kosimbisa nga nani boniko yo so je comprendre n'habite so ero eza area ma sécurité basaka na tongo po ebiko kokuta na 17h soki mulile bando koto damete mbimbi asuka bakenda usuka otika mopa na prince te sinon te na simero si erosi la yo so zo saka makamna loba yo kanga bien Samata landa nangina pesa batu faute nini nangina loba koma kozanga ngamoko na boko bima mais na kabeli faute na ngaba batu oso na bonga te Samantha oso na bonga te tata mwasi siko toke ne pas toke mai oza mwana mukete kotambola partout monaka kotonyo soko na Congo robunga te posoko okoli mais pona ko lukela oli poso kabela o batu mobela kate po bukana te siko telemelela nini yelo zo sanga là ba no clair yango moni ba bonga batimbela avance ko longolelongi na soni Samantha yokanga très bien omoni mukilo yokanga bien soko tanga tike la classe so peut classe simbité bomba français na poche bima cha mutu na mbo po anatanda musala ne kuta yo okovivre ndenge nini bima kende kop tangu na lobaka nga selonga no baka ko bonge boya mutu te na zanga ndia kokukana na bino mais nzoto na ngana pesa ngo kime na dependaka na batu te na mi pesa valeur na liaka na mutu kinanga elaksini so na moni pe kile kina fena klema na place ko selaka TV émission ba finga président ba finga député ba wola na ne talinga te ata to lobby azo progresser génération na biso ndezo be ba pona kangi maboko na boko lu ko luka lokola Congo e bebi ngana kanga maboko na kokoma lobby ndenge nini il faut ngana chalongi na moyo na landa baninga côté facilité ko mona na peteza ba wolola ba chola na termine porte compagnie tiba ko benga ngana koti lokwa na za piaka na kubuka mapeka na mikitisi musale le capable so baninga ba koki na kokoka mbongo ngonde na kozwa na chela ngwe konzoke na ye awa anatanda na yeko tika la watelo kwa na zanga muta kokabela lokwa na che mutoki na moi mbongo na kozwa 1 2 to so na salika 2 mois 3 mois $20 50 na kangi na siminza na longwe yokanga
tambola na $10 atoke makolo ba wololi yo komona koza na assurance pour budget za na poche. Est-ce que tu comprends très bien? On appelle ça ba piste clé. Ngandenge na za côté nyonso na kokota malewa atando soka na 3000 francs. Malewa nyonso te baninga baleba soso nga ata pondu na fufu pourvu na somi na mutoki nanga. Wolola nga po yebinga te mais na défendre nga po epesi nga raison. Na bimi na lelo muke na kotika te lobi na ko répéter. Tant que makilena ma ezanto te zobela te fona cha mutu na moi. Ko luka ezanzambe. Oyi ko luka ezanini? Nga kolonga tant que na makasi ezangaite. Na kola lanzala na beti lisolo te matama na tongo ebimisa ke na lia. Soki na lobi te na lala nzala bokoyeba te, ce qui fait naza ya ngate nzambe na changa. Ebele ba bonga bakuta na facilité te. Vifo bagarre. Joueur afa chabi na match, faut ki mamba en entraînement. Or entraînement so kotande ba nyoko amakondi mateka ko sopebele na stade. Voilà. Olingyo sopa sans entraînement. Moi ko 90 minutes ezate. Yo. Mabena yo oyebi bale molingaka physique coach le barate. Yango 90 minutes na télé comme la OP paiement. Nga naza na nga footer mais lokwa na to entraîneur na koma na nga titulaire pour na 6 match 90 minutes mobimba babiso ba bolole zo tia pays kaka mais titulaire nza atako ya kokufa te a contribuer tika na bimema mema na ye na kuta na moi sa kolinganga na niveau na nga na robota pe bana moi si pas bité mobala solo ye na kanga lopango te me babokre babi mobala tembe ye yo so na sa anniversaire mukio so ba ye bombia masanga. Tala, omanifi nazaka na soni te po na senga ngote. Soko yokinga courage. Natanga te oui ko bongeza nzambe. Courage na ndé osaki na koma mutu. Mabe na yo tela ka bato albi français na anglobeli. Ngai te na mona patron ebi ko komata kombo na été m'engager bato batanga. Pe bazo sala bazo benge patron avec beaucoup de respect. Comment avec la monate a réussir ko likangam na otala na lela. Vraiment. Ke bana yo. On est tous comprendre. Très bien pasteur, OK bien. Yo anti batutu ba flashe ba kena moko ba kena ntele aéroport. Misu ba kati ba braza, mama. Ba kati ba braza ba finge muyibi ndumba. Aki angola ba wololi ekuta sila kenyo konyo kwama. Vie eza calcule makambo kuta nango. Tala soki okomi na degré ko pesa yo moko. Na lo ba nipte. Problème eza boy. Omoninga na misundo langa. Na boyanga menazana nga na zolukelanga soki esimi na récupérer kanga. Okoma na niveau tana bibi na tamba makolo mingi seke na boyinga na ndimi lokumu na nga kalebe ebeba oya koleka to mona ko tambla ki makolo nzela ara ya rai botala kinga mena kendaki makambe ko pianga kima poso na tale bino boko kabelanga te na place na fanda bo betelanga maboko menalela vo mena kende bochola menamo na mona e bamboko yo so compagnie nga titulaire à poste voilà mama Dans le polele na yoka visonité pe na kotika ko kango sonité. Dieu est bon. Na sambela te so ina chelo ngina moyo na komona lipa. Kalki la classe wana bino me kote ko tanga mbongo bo pilenga te. Na koyeba ko koma kombo na ngate me so ko ozimbo na ka 50 francs. Ah 50 ezangi ba kisa. Aza il est très mayibi mbongo ndenge ni challenger. Vraiment. Conseil na pied yo. Yomoni e bele bana kisasa akabela esengo na ba famille. Moi disais ngana zana ba yaya po talaka ba mukolo moko ba chelo fufu ba kabelo $10 comme si bango somi okoyeba weza mboka ya biso ba oyo na talaka mutute ngakolonga conseil gratuit ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 $ ya pamba engai ye 5
$5000 ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Nselebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toutes sortes ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto tope obengi. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 vie eza pete oyesi kaka po compliqué vie eza pete pourquoi Congo misala ezate ebele batemaka na kwa pona ba journal mais comment batu miso omona bango tina te na tongo azobomba mwasi na bana mazana via malonga te comment yo universitaire autant ozana ba français na anglais mosoko kucha mwasi kimi na ndaku te kaka omoni mabe na bino yokanga soko tambo na moto ebi français sa musala akola lisonza la likola lofundo toke kopo non ngana c'est un télo. Moi j'ai beaucoup étudié niveau nangeza G4 omoni ministre Kingani tokozana à peu près niveau moi yo zo comprendre mutaza na poste yo na ngotamba mingi na ba voyou nga o ayeba katende to kopera bien oyini na loba nini papa nga na sona otamba na piaka masa ande ni ka piringa passa tanzelo masa na tanzelo car ndenge télémon dire sans problème mais baba na bisoté to zaba le kinzela to fleur to moni kamé kuna to bito kende ota kotala les ba awani on dirait ba mécanicien yo va payer
na telema bandaka na kota ki bepona bima kuna mena kangami na zelo luka ba petit moko 3 po batini ka ebima na tali masa toko ma 3 rien bisole to ko chango pebi ebima to ngi mbongo za bi ya biso moko yo so bimisa konje lo kwa tracteur nya orotini ka kamio bo mo kangi kamio lo ko tombola sima yo pi kwa mayo toka wa 3000 1500 1500 sofetique ba journée bando fungo mamala na pesi nzambe merci mi soko tambola pesi ngali lipa na place yo fando tala ka tevo zela ka ba changer so ba critiquer mutu tel wana weli ko seka tano ne mission kuna alo bisu nini yo yeba valeur ya vie na peso conseil au moninga na kotika la kote yo ta alléluia na zote yo original tant que nzamba tiki yo sala sa maladi alingi yo oyo yo ko sala kotikela nzambe te ato prier ti na 100 ange ko kitatala to couche mabe na bino bomika bitala na ote oyi makamna ngina loba na ebite na loba nini pourquoi bozo mona makamuna misu bozo fando ko batikela na 100 ndoto Samantha vite zao conseil gratuit ange ko ko lesanga te ko bébé na nsani na kotikela ko sa prière mo te na ki église na lobi o amen na setuki na tondi sana na dame jamais pona kolia ngamoko yango moni mingi to sambela ka tozotika la babola likolo ko pesa nzambe confiance ça kobima babengo o misala salite ngana amutu mukila te tuna passer rabi 2022 za ya biso okotika ko tombola kiti yele za rema ko sila matama na salo sambo kufio kotilo la okokite ye ba place ozayo challenger ngato te ngako bonga na ndimi nanu amen si mafona tu na passer ko pesa suna kisasa te to ngindela wapi pesa direction ye bamboko namoninga na chaka vi na réalité ngako finga ngali kokoto foti na ngate na tali ashi na yokelinga mawa na landi le ngaba masse futinga rien ba maso to sana bango soke yindi bana bando ba benga na téléphone basungi bango ngasoke yina ju téléphone ko benga na nani keba kukuna dudunde bakoli bengande challenger ko sanga nanga bango balalinza zala lo fundo na zaka ba 4 bière na bar na dose so ina bongi na kosongela ba massa na ko ina ba massa te me kopa calcule ki ekiti même ina mir musele keta célibataire azaka na dépense muke ko leka musele keta bala musele keta bala kota kanda kuno kite muke ko kita umuna ka so leka bino mbangba mais musele keta onini na tiki bana wale fona dame pona tonda ba mela mabele malam yo bateya yo akamna oloba tala au fond on très bien tala na to ba technique schéma au moni na beti calcul moko nazo fa nazo mituna mais finalement est-ce que nzamba za na parti pris ce qui pèse solo oui mais parti pris ya nzambe ya malamu ekolela batruka babiso mutu moko soko tali ko lia na ba makana ko beta 5 mili ke koti na munoko te mais ya pesanga faire ko vivre kisi na ngesi la kana makamba 200 ou bien na sengi muninga soka le ki graphe na ke songa likater na tongoli abuo pia wande na koti koma mais yokanga très bien comment mutazo vivre na bibaka baka akende ko pesa nzambe faute siko na sambela ka tebi yo manazo sala mais azotika ngana na vivre ba patron ngana bangi bango baleka mbongo comment patron to betele maboka sali compagnie afungolisi ndako munena tongi o ngana zolula ku na kotsa kombo bazwanga eleki ata 2 semaines to ko patron akufi atiki ndako katikati so na tala ba budget na ko vivre patron comment ke avanga mobola tilo na zame vina ngalo yenge biso to lingi ordre te mobola nyoso pa kota na ordre il faut makamoke tout na motema situ ko bonga pesa vina raison tous les babola bakoma kana sentiment moko soka azui akela ngwana ba soka za pia ka fandeli pay soka za na pasa makasa kabeli moko bandeko na ketala ya pa lukanga $10 koma yo na libalo cha mwasi 6e mwasi kontra na batokendo senga bongo lese bonga peso falet jamais na bano polele okoma ka mwasi bandiko manke yo po atimbeli nguba pamba po sombela yo fo senga o c'est la mama teka fufa pesa biso 5 bongo somba nguba yo tikala ko changa 6e po na ko lezo transferinga pa mama bina kolia lembi na yo na mama na ko sana courage ko luka yo comment yo za makashi ofandi mama quality lo lali sakoka tifu foko makamsuno ka sona ndena otia noka mama na méchant po sabotinda biloko na bino e koma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka ka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service
amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko JB service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga JB service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police JB service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai na lo bano clair nga fomie okeyo zute soko zongo tikali nzambe nyongo ata bo wololinga nganga nite merci bo wololinga nganga nite na lalinza la mena bimaki na ke luka tie simbite nzamba mona ke fort na ke na bimaki siko problème na binoni de mon vie conseil na zo pesa yo de onanga changer mentalité au 2022 contrôler yo voilà beta checking ya ko vérifier lo kwa mutuka omona ka teke mutuka bimisa ba compagnie belé tala pompiste azaka na mutuka camion na été soko ki pose essence ya chelomu essence bako fute mbongo fin du mois passe atiel na mutuka kwa do ko to ko fanda ibite ko to ko boka pine fo benga e est-ce que mutuka na e a participer wa na mutuka ko to tamboli mbango azala ki soko tout en ke pa mécanicien tolier abeti tol a participer ko to tamboli babambili banga vitre panzano ke tem na bato bateka ba vitre na mutuka voiture ba kiche baby auto basaka muto asali ni na to so comprendre voiture na yo mo diki chauffeur o ke benganga ah, mécanicien, pour comprendre. Mutuka aza moko mabimisa ba métier be ebele. Yo pe mutoza yo moko sana ba métier be ebele. Toke so na kokinze la classité. Côté sport na kozala. So sport na kokite côté koteka naza. So na koteka te matel makasi anzoto bimema memana naza. So ki naza kuna te ki commissionnaire na naza. So naza kuna te ki receveur na naza. Nzoto yondo boyeli yo yango pimeli yo ozangisi yo. OK. Voilà, ça c'est vrai pasteur. N'habite sans comprendre. Tala. Na loba na ni flatterie. Na loba clair. Conseil gratuit. Au moninga nazo peso conseil. Nzambe atikali nzambe aina ote po atikiyo biyo maosala ta bajijaka lokola tikiyo soko za bien longola misu na makambo baninga eko peso kanda o peso zuwa o ma lokola ki o azozwa nzamba lingai makasi koleka yo nde zongisa o sima freiner yo kota yo na maki tana ba maki la sinini pimela yo lelo zala na yo bongo récupérer au lobby obi maki toye bango pasta biso maki la tiboy na ko beta karkin ba vantina osaka na bekala kolango wa masanga na kobimaka na basi misusu echanga na ba perte ah bana ser bazokola père bande olemba papa kufa to moko me toza siko tina na ngeza nini vraiment na kotikala kana lopango papa sa ko sala eloko ti liwa rien qualification ngina banda yokanga makie laksini na mi pesi congé ngasa ne bisa mutu lo ba camarade toke ah masanga masule lote komi yuma natikala yuma mena résoudre nga po matoko lo mbange bi ebimi Nathalie qui t'attend comme une demi-finale, il faut pololo au longbe. Ero nazotala, kurbira suka, kalaming tenda 50 te golé et golemba. Ce que coûte na 500 bien $200 te. Na kozala nani. Tous les papas ba comme micro ba tomba na babla bisenga senga ba botaka. Ba zoka chance ko so. Ba boya e konzo ba telenga na balabala. Mwana ko okobota mwana, azu engagement le lobi beaucoup un jour a golemba. Kendo tala ndeko premier jour bo melonzo tapese o ticket na masanga na fufu yaka 3 fois 4 fois 5 fois ti okoma zwaka kiti kuna banaka na simozo aki kala bandeko zelo po yaki rare tango komi ebela komika yongo zwa kiti ti okama mkomsu mwana nefa simso na makolo bondele langa yana na kulumba fufu bandoko mandam ti okoma kendo so na zo yebisa yo ti okama mkomsu lati veste oke na feti oya ava na feti olati ova na kiti fete tondi ba ko telemission na kiti oncle telemana ba pesa muto na kiti ozomi tuna ngana yaki avant pourquoi otambola na ba famille bilia la valeur ici là po ba bike na suko senga kati tike ya mona zoloba keba moninga
moi isoke bimé za bagarre challenge ko luka li pesa wapi ngana zo peso conseil moi ngana telema na ba porte compagnie na kenda ki journalier o ayebi point na longola système ko telaka ba famille pona tikela kana sonya lokoso fufu yo ko lia no fufu ba kosi ko yamba bien to ketiko na ra bisa ngo zonga akomande ko dunda boye makamna so bisa yo ko senga ndeko $10 ko la ko kwa prophétie église zela na ko bengo na jier or soki ngamo na chakelo ngina moyo na ndi baninga na porte compagnie 3 jours pas manda $10 eko ka comment na maladie te na balakinga na ndeko pas na musala malonga te na Congo pasi na talele pe ko prophétie ata na zeli $10 ngo ko nyongo soka pesinga na ko sana ngo nini omi chambulungana nazo peso conseil lukela yo valeur oye batama créer yo ba cholangane lambana condition à vie mais ba pesanga valeur pour na sengi mutute voilà elo ke sengi RDC so na lo babo so yo kinga Samantha ndimanga dignité le kinyoso zanga na onyoso la na litoko me ba zo na valeur na mona ba tate belé bazanga mbongo na quartier me benga kina ba patron ko kata makamba quartier comment tata le kambongo ba pesa ki valeur te pona buso belé kasi la valeur to ba mona na jipe o papa moko moyi bi tata moko ndumba papa na zanga mutuka za na ndaka malonga pete mbwaza la kate me soki bana miki ba beti bale koti pana bango papa bino aza pourquoi bazo tuna po papa pesa ndako kilo tala papa ngo patanga te comment ba to quartier ba comment ko benga pakata makamu makenda classité sagesse c'est outil valeur créer dignité conseil gratuit zanga tuti kala bomoto yango na ba chaque fois o moninga tina ko kufa na ebite nzamba limbisa pona lubiboy na ko tikala ko sedenga ofele te ko bimema non ngoko maltraiter esprit na ngata pesa nga musana ko sala mais so ko tina vie privée na nga na ko respecter osute na ko manquer yo voilà comment benga nga na sala muso bartu na comment sanga mbongo boti bana 6 na boteli yo yo mto ko sala bango yo tina nga musalo bengeli nga tina nga ta 100 fois na ko sala pona biki na ye ko sala ko futa vie privée na ngata liyo te comment na bota bana 6 na pire mais moi ça kiminga te ya yo nini oninga bimana so yo kinga révolutionnaire à droit nzamba ko pambolo to amuna parti la ndenga méchanceté te oy bo pesa fine valeur po ngam na pesa nzambe bana sisi mtatindelinga nani nzambe comme ngo pia nga faute makamna nga so yo kinga na te original au moins 2022 nazo ko bisa yo 2022 oyo il faut que ko Samantha soko si mobile yo kanga bien très bien o bandeni ki mobile alingi yo na cadeau a mutuka te ndako kitoko te o mobile alingi yo soka zo respecter yo voilà na limemia nyonso to lingani na yo na ndo songa 16h musale changer te ka yango meta bambonge bandio mata na ko violer droit songa ka c'est 0 sur la masange belle explication na munoko kala mi to mona chema sami bale libanda zemi nazo bano polele comment moi si abombio na piaka bando bandi musalo komi na mbongo oro rembourser na niyo muta bomba na difficulté eloko liboso comme si moi si ennemi ko 4 mangala makasi na miso abatu ko finga ko lakse bambanda na babala ndongo chene babar lo ko mutambara bis nazo bano mibala na baza tala mapamboli mingi kimi biso eza ebele na ko lobao mibale ebele to biko pesa basi esengote mama ke bana mobala zo boya ko futa banyunga mwasi ya mapa comment ban camarade no posombela ngo masanga champion mais pona ko sombela kaka ko futa banyunga bana na mwasi na yo bazwaki mwasi pa lobi tozana nyunga 2500 faut que mobile non c'est trop cher beaucoup molia mingi ah bana na yo oyo peselanga ni 100 frais pa na biso baninga basi bakena ma 2500 pour 3 personnes mama mais 2500 na mulangi ankoyi moko na lobi na yo na pesa ba critère pour sombela ba camarade neta deux bouteilles au capacité bano ya yena mwasi na ndako mwasi lobi kaka banyongo komi ya 2500 ah non lekisi vandi ko exagérer ko lia ngondenge ni on a peka mbonga passe faut ko ebisi yo kanga bien makamba soko zo lo baka boye mais libando ça ba dépense pas batu misus yo kanga on a lo bawa ni église ni nani nzamba kotala non o azamuta confiance té voilà moi je suis au fait baninga bakangela bango mapango mais kuto ça au fait soki na banyungwa moi si nona bano yo bota okokite bongo kokamaka mususu ndenge nini na freiner makama mbongo na yatika la kabolo la tika la piakel ba vivre boye na ngana fungola eme na moni comportement na e balani tena mutu na kopesa mbongo ebele bokanga maboye okotamba a partir ba frenanga te changer comportement enfin na moi si na bana nzamba fungola ba porte o mata à te prier tout le monde clair voilà
naoloba no makambo kondima voilà eza bongo za koma makambo na timbeli na kisasa na tali tino comment pecha mukia progresser mukola tikala landela bien azana ba compte à rendre na mutema bato soki na ngindi pona prouver mutu kingani on nzamba nga ko prouver te soko lebe prouver ko une erreur nga o to anyokola nga apianga formation na comme leader ça ko kemba na ngana zo challenger te eza normal eza bongo papa nga so nyoko ngo ko tinga avantage mama soko moni entraîneur azo tinda yo mingo kima kambango yondo ko za grand joueur na terre pour ko 90 minutes très bien ko likabaninga voilà soko moni mwana mwasi bazo nyokola mingi na misala yene soka ke libala zonga kate po ebi misala ebele ko linga ko za la sommité o sa berere ebele facilité bomisa batu yo moni nga na kola challenger tous les copines na kenda mbamba tinza mafungoli na bongite me yo yebi yo moni nga soni sila pona lala libanda na Congo ata ba 11 ba 15 jours nga Congo ya ngame na lala libanda pepe nyonso libanda zwa ya malili ya mulunge bangungi nyonso zwa betela mutu te ekufela nga ponga moko kolonga na kosimbisa nga na nani atane so na expliquer batukana nga ezande po ba wolola vomena bomba nga lokwa coffre forme ko simbe komi témoignage yango na beti lelo yo za wapi na église ba terre bino sako so nyoko mamingi za mvutema lokuta nzamba l'exception na challenge poko mamingi kanga ka prophétika ngana tamba banko na kisasa ba na kenda ba mbinza makolo ba lero tu combien de fois yo makolo ngana tambola ngana ko betelo ba balabala toi kisasa on dirait comme si na foutaine ba balabala nyonso challenger na biki mama na betaka 6 pona simba $10 boy nzambe $100 ou bien $10 $10 10 110 mukona zoka $10 mobimba na boya ko changeango na lala na ona senga epingle na kote na jina muke na kanga lokana coffre fort pe na lala ka kote na boya ko baluka bondire ko bunga puka ko menda na lala mopanzi moko na ndimi na nyoka ma $10 na sécurité yo kutana ba kopo yo tala bate ya yo challenger en tout cas. Merci Pasta, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na Star Yamboka, Balobi Star Yamboka na Bruxelles, na Pesio Bambote Bele, Pati Iluka na Pesio Bambote Bele. Voilà Pasta, message ya Souka et puis quelques dédicaces, numéro ya téléphone na Batunyo so Obalinga Pasteur John Toli a pété. Message ya Souka kolo yo bomba yo. Zala na yo tiliwa, okimela wapi. E simba te okende wapi. Alors ngo kabela nani yo. Zala na yo. Vous comprenez très bien. Et puis, Zamba Pambona, le labino tout fort. Numéro de plus 243 84 75 18 112. Papa Emmanuel, Wumela na États-Unis, au Royaume. Yangande ko Marco Loko Mobala Blessing na Irlande Bambote Bele. Na Pesimbote na Eric Manzaka. Sans oublier Mbala Somao. Yomoko Samantha Ifochi, Batika yo. Simabito Zagi na Maxi Mukanda Wumela. Na Batutu Bazala Kiawa. Et puis, nous avons succès. Soko lingyo za la laisse na vie. Kowela ko za la 1 tina 9 te bo za na concurrence. Lingo za la 0. 0 ye moka bima pamba po basenga kaita zangati tina. Mais soko ke copie na yo pe simba fo benga ba 0 ba na sima po ba pesa chiffre na oki kilo. Voilà. Zala 0. Zala 0, Balandinho sur Avenir Télévision, to Zala 0, Maxime Kanda Zala 0, est-ce que service ba 0 toujours pour babi 0 ne peut ça ba chiffre nyo sur kilo voilà. Merci Nabino tout bozui occasion ya Rolanda émission au paradis des stars avec moi Samantha Ifo du Mama Bonheur. Invité Nabiso le lot Tozaki na pasteur John Toli a pété apesi biso batoli kaka ndenge apesaka. J'espère que mutuna mutazu par naye. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Bon continuer toujours bon s'abonner à la chaîne Abisso Avenir Télévision et puis bon continuer à copier Abisso Confiance. Un grand merci à Philo Faria na France na Pesio Bambo Tebele na Bossanité de Kinyanga en Allemagne de gros na France des gros bisous à toi na Bossani di Susute est-ce service na Luanda maman Brigitte Bonnier mais Bambo Tebele na yo merci pour na soutien na yo et puis batunyo so ba soutenir Abisso bo partager mission bo commenter bo sala ba remarque na bino et ko sala biso vraiment bien makasi to kutani mbalasima toujours sur la même chaîne Avenir Télévision. Bye. Salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo yeso yeso
bisenga senga nsanga londe nalembi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi vi ya bisenga senga nsanga londe ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yesu tombola ngai yesu yesu tombola ngai oyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo